Johnny Demboe. Pas les soucis, cause la salité, les soucis, quand ça les tape. Maintenant, on va bien dans la misère, etc. Ah, je, on va me misère, etc. Jamais. Nous les wana timina banga isko na matabo yo moto sala ke mosu na ngai o ravia bi ba na ebite kwa petrol kama na ebite kama yo so ba el mara le to lutter to sanse kuna makambo so ye mbule la ki bien mais 20 na pesa ya so makambo Bonjour fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince. Je reçois un artiste musicien que moi personnellement je l'apprécie par son savoir-faire parce qu'il sait bien faire la chose à la personne de Arnaqué, Arnakoula, Motomoyembi, Mystère, Saint-Esprit, en tout cas le lot au Solané parce que la fois passée, tant en Angola, Nayambaké sous le studio et aujourd'hui en tout cas, on va faire vraiment l'exclusivité à Nzembo. Parce que l'artiste va chanter, l'artiste va aussi parler parce qu'il a beaucoup de choses à en parler ensemble tout au long de cette grande émission. Merci de la nation Tonton Banamanga, Pichu Boss Lady la française, merci à vous. Merci Marcus pour de belles images parce que la réalisation de cette émission est assurée par toi. Merci aussi mes différents partenaires, puis sponsors officiels. Merci Blaise Barclays Bank Nakati à Londres, Blaise Barclays Bank Nakati à Londres, grand frère propre, les patron et merci infiniment Joe Lili Atala en chair et annonce Made in London mon papa Joe Lili Atala en chair et annonce Made in London. Yago Mascott, l'homme des grands événements, leader à Londres et puis Mama Emeline Zemba tous pepele ambeto le boni basango ya Willy Moucheni code Mboka bientôt la carte mabele code. Merci Mama Emeline Zemba tous pepele ambeto le noche congolais français américain triple nationalité Noël Kamaya Ndele nécessaire viennent en Caps Kapangala les champions. Motema ya Mahabita Kisome, mes très sincères condoléances. Maman Aza éprouvé. Mahabita Kisome. Merci à toi, Gianni Kipounou, le fils des champions Caps Kapangala. Comme je l'ai dit tantôt, fidèles internautes, je suis ensemble avec Arnakoula qui je les salue. Arnaké, bonjour. Bonjour, Prince Bakali. Bakali Aba Prince. Voilà quoi. Bonne santé. Santé, on a santé, on a déjà Moutagaya. Donc santé, pépé, voilà. Mais normalement, santé, ça l'a vraiment pédicaire. Hein? Ouais, c'est grâce à Nkolo quoi. On est toujours vivre, toujours en bonne santé, on se bat, voilà. Mais quand les bélos au monde en a terre, déjà sur 3 mois, 4 mois passés, qu'est-ce qui se passe au monde en soutien dans l'espace médiatique, au finish? Oyo les émissions là lelo ba préparatif ezandé kasi nalingaki na mona na mtenali mona bossé na travailler lokola ngalinga komona na soki nalingi na sale eloko ya kolobe na TVP zali voilà maintenant sikoyo na informer bato ke mawesi laki tozo entamé clip yo bika mama ba covid et ça là moi décalage moi programme voilà bato to yembela ka basaka kuna parce que mama kambo eza grave bazara wana. Donc voilà, donc nous avons un décalage, mais ça va si quoi, toujours tourner, na juin mais première single mawa ego bima peka fin juin. Déjà bazwango avant surprise moi monene zoya, voilà. Le décalage on est sur le plan financier ou est sur quel plan yo ça na Kinshasa, ba studio ba travaux nous tout et c'est pas ça en acune. Maintenant j'ai comme l'impression muto o yemela ki obiso tout ebi eza djibol mbala. So moi contre-temps na ndenge bosola ki pona lisola bala. Que ça moni makambo za li solo, makambo za li solo eza li solo masa mona mai azo sola kitoko. Ko sa nzembo de ko sala de nzembo eza déjà maman n'a pas déjà clip déjà tout banda ko réaliser clip toujours réalisé on a sola déjà na deux grands réalisateurs na vanda siko na vandi na staff na sali choix photo vanda na ba Patrick Apiambas donc masalanga et Patrick Apiamba photo vanda to vandi na ba héros Habib to vandi na ba Armel Ngeleji papa possible to vandi na ba Jogwa Wenge to vandi to zo coacher siko to zo tala ke to sala ndenge vous comprenez donc calamité fin juin mawa sur le terrain donc voilà dans un banda clip et puis dans la séance photo
on a ça déjà semaine prochaine faut balamba ngayo ebika rapport na ça déjà séance photo et puis na banda réalisation un clip wana ezobima. Merci beaucoup Djibol Mbala mon pote na ndenge kaka to solo là qui m'a rambezo qui est vraiment pépélé malgré Covid mais ça va. Merci beaucoup malgré Covid mais ça va au moins lelo au surprendre ngai ngamo personnellement ensemble avec Bato Baotala Bisso on a informé bango qui est désormais arnaqué à Sali orchestre. Orchestre ce que bandi liboso zaika arnaqué azobeta ko ta ki studio ce que to bandi makambo donc to bandi vraiment makambo pour na informer bango que par rapport à to solo là qui ebi mo ba contre-temps ma mebele o kuta biso to sisi donc prochainement oya pena na bana mai tozo panza pena ndinga ozi biso pena repesa pena que séquence pena tozo yemba on comprend. Donc tous autres travailler dans nos coulisses parce que na linga ito travailler coulisses ba kermesse zoya ba makambo zoya to banana nos coulisses bana mai on azui bana mai ba ndemi ko accompagner nga ozananga ba kangana no idéologie parce que musique eza ndole mais idéologie ndole faut ezala ça dit ba coller ba chant ba coller répertoire bon to banda siko makamde ezala voilà. Et puis na banda ke émission sans saluer mes fans mes potes bato ba soutenir ngai je salue Edgar Nascimento na pesi mbote vena ngai Jolili Atala en chair et en os Josmar Levo Savimbi donc bato baza va soutenir donc Arnakula Moyembi bazé belé na émission to utanga tanga. Merci beaucoup mais au moins on a annoncé que na yambayo ba Dédé Lucas Cashman ya madame Mamisa ouais Cashman madame Mamisa femme d'affaires et puis ba ya Willy Pensier ni na kati ya François na les bailleurs de fonds ba champion Adol mon konza La Rochelle ba frère Chala na maketa na kati ya ville ya Nebraska aux États-Unis d'Amérique ba Tim Skabengele l'homme des immeubles en tout cas l'homme des immeubles mes respects voilà patron de la question là en tout cas ba tapaki à côté te Babi Prince Bakali arnaqué à Sali orchestre qui est derrière toi Nzambe derrière nga kututé muto ali boso na ngankolo to mutata simanayo azotindika yo sur les plans financiers sona bike muto azo tindika nga sur les plans financiers wana kosi Bakali on s'est toujours débrouillé tous déjà orchestre tous déjà bambiaka to uta to beta na orchestre minene to ma monnaie kendara on comprend donc tous aka na new style tous aka la qui est derrière noté soutien zalagi parce que beaucoup de studio c'est de l'argent ba séance répétitive et c'est moi mbongo moi ba déplacement msu wana to yebi yango entre ngana yo alors question ngeza kué par rapport à mécène ne bazalila ka et puis ko réunir bana batu pour que bosala orchestre ba accompagner la vision na yo ça demande de l'argent alors sur ces banane baza derrière yo pour na point wana bato baza derrière ngezaka ba massa na ngai ba grand frère na ngai o nazarana bango nazali na ba vie na ngai ba Paul Katala Sheraton baza bato batika ngai te nazala lokwa nazala ba Nesha Pindi plein de grâce Junior Yombo nazala ba na pesi mbote ba Junior Yombo bazape vous comprenez ça déjà nazala ba Tite Madilu baza malgré rosa ape côté mon be maza donc nazala ba Josmar Levo Savimbi nazala ba Mede Mackenzie Poutine vous comprenez nazala bina mo bato ba taba otala bina gete arka na ke makambo feza nazala ba Malik Arafat na London na pesi mbote Malik Arafat bon c'est-à-dire toujours bosser petit à petit au bandit tout un débit nyonso ya makambu ezara na bakwa ara difficile mako sote mutu mo to avandi sa mouvement siko abandana na bisengo ma monter un bon débit et c'est à moi makambo est très important donc biso to bandi na moi koko so mo ya muke mena ebi ke atanke mbiaka makambo yo fana na kitoko Prince Bakali mais au moins oebi système ya musique na sonde etamolelaka et c'est à moi pick up cela veut dire quoi au pesi moi te rando dante pick up ozaki non au betting ape na beti alors yo au pesi moi silence trop et go meka un peu go bosanisa biso yo biso média na force maté mais public o bayebi arnaquer grand chanteur grand danseur mais au limoi na circulation alors pour nous s'accaparer sur le public, on a besoin de communion. Pour toi, tu te sens vraiment à l'aise et puis on a la facilité à récupérer bango. Moni Bakali, soki makambo za kite, moni ke
ezali ngoza mo passe makambo ezali. C'est-à-dire bato bazela mawa ezobima bientôt. Vous comprenez? Nga écoute te nga to solo après mawa mais natali na bité na bandi musala. Na bandi mayangani. Il faut bakalaya tant que massa na ngai pe. Vous comprenez? Aya alaksana mukili ke arnaqué abandi makambo na ye. Voilà. Donc bato mso moni ga mso za vandi bo moi soupçon mo yelio ah loko toki kozonga côté kuna. Donc bato bala pour ça que nazonga côté kuna bamona déjà po babosa na pe ngana pa mate. Maine ngana pa solo non ngozonga no la timwata kuna so esimbi to kozonga no wenge maison mère l'orchestre cher à Ranson or séjourné aux États-Unis d'Amérique. Et ça n'a pas ma bête. En tout cas, il s'appelle Arnaqué Arnakou la motomoemi. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Tous on a la question la kaka. Et ça un grand mouvement na robo ya ngote na robo miora ngote. Vous comprenez? Mais ba pesa moi na mai pet na naza quand même na komi pe mbiaka la makamba ngote. Bakali. Ba pesa moi na mai ta ba pesa. Banana ba on baza toujours à côté la bango eza mabete. Et ça selon vision. Nga vision nga ce que zo senga nga soutenir zonga na orchestre mo robo. Bakali na ndenga ko déniquer orchestre te na bete simité ozonga. Tenga la singa mam na nge simba. Nga za lumière. Nga za nga nkolo za nga. Yo ebi bakali. Ma ezoya babenga ngo test 1, test 2. Na tester bango na mawa. Tester banani. Kasi photo fanda siko to se positionner to fandi. To tala mukili. Ma ezoya to bo kapena plan. Na zo bo kapena plan. Nazo boka plan o pena na 8 ans tala temps o ebele na zui au travail bakali na ninga na sa lo mo te boneti du clip mo boneti tu ba filmer na chombo te ya mo ni na ozo temps parce que na linga na pesa image mo parce que na za déjà wenge pa bakali parcours na ngai na beti na orchestre minene il faut na temps nazo beta nazo boa ke loko eza na haut niveau eza na dimension ya munene. Voilà, yango moni que na vu vraiment beaucoup de temps. Naebi que baroza décidé na olaxa bon savoir faire au nazui et pas ba grand au na outil. Voilà. Apparemment, les solos ne bêtent ma mingi wenge jusqu'à maison mère na la timouata l'orchestre cher à héritier watanabe te nazoya mais pas à faire ego la place au pénal ou rêver ça yo les solos bêtent ma moi trop te yo kuna au salamoi likamwa ma betro doit bien nga mi sa faire on a oh mi héritier te nga ba benga nga bongo te toza bakali to na nenga ko ignorer te mais nga ba benga nga mi héritier te na age nga mukolo mi héritier te jamais nga ba benga nga bongo même aux États-Unis yo binini bakali na ya mema to ba polémique bele yo binini yo lo binini ke ba moni nga ba benga mi sawata te nga na ba benga nga bongo te abinga mi sawata na mema États-Unis oyebi mutu pa benga bongo na abanga abangela ni so mutu benga ezara ke oh misa werat oh misa chetat pourquoi héritier te parce que au beta orchestre to yebi la timwa te za héritier na yemba te na la vocale kuna boba concert te mais na sala na yembe logo te na sala preuve jeune ya sala misa héritier kuna na lek ezani kolobani na beta et tour na kendaki na beta ka tour ezali sanani na beta et tour na orchestre héritier voilà na beta sala musicien na ye bon tant na ba na zaki misa ferré so babi prévenir ba alors qu'il n'est pas fait bah lesquels bibi salaka panananga yonde prochainanga nandenga mabete ya polémique c'est ba pesa yo valeur ba bosananga yi ma pommier ba la paix bimi cherchons la paix non la guerre ne sème que la désolation les vols les viols le meurtre la terreur on en a assez na bomo konde tokolonga si on a bêti bah arnaquer la team et bemani. Non, apparemment peut-être on comprend l'idée musique en thème surtout profane binomo musicien aux habilité à expliciter sur certaines zones d'ombre. Pour pas c'est là s'il vous plaît, pour pas ben un musicien à mutu. Et ça n'a pas critère dans le singela. Faut y un album. Moi misa mutu yembate. Tena tout négatif. Faut la ta identité. Bon, on peut ça. N'habite ce qui exemple on peut c'est que soit et soit Massawana. Massawana, mon exemple c'est exemple moi Massawana. Nous allons très à l'aise. OK, vas-y. Non, c'est un exemple à Matadier. Matadier la misane.
Matadi c'est nga na poser ma question maintenant répondre ya wera pe feri awe na ayemba avocat ni pa wera azala misa wera te bino ko sa misa moto ozana apprenti te yo ozana ni okoma ozonga na club so beti club wani mama bakali parce que yeso ba beti ba mona wapi donc Matadi azaka sa wenge mais ayemba te ayemba à s'exprimer et pas venir sur Jésus de nuances on comprend ngai ezaki ka tour ya neni namoni foya bon ça va naé bon voilà bon album yango tozoyemba bon na bando yemba vision changer vous comprenez na sana identité moroté na ne loko apprenti moro kumnati eza ko na lali na ndako na lali na hotel na longwe na lali na kenaki na hotel na lali ba séjour na ngesili na hotel na longwe eloko langa moto etikali kuna mais kombo esana bon to sauter page wana kombo ko tikala pe kuna premte oh tous les trois orchestres wana lelo oyoyo ça la très fier to lobité que ozonga mais to supposé na tous les trois orchestres wana so yebi non ozonga orchestre ni te bakali bino ningo ozonga sa batu sima te to pese exemple bana basko bano so na zongi bato na travailler na bango boulot na bango kufi bango baza na orchestre no déjà bakali yo ozonga sangana sujet yango déjà bana orchestre no ba yembi nante mais baza ba musicien na yo c'est que ozala pe musicien c'est que ozala pe musicien héritier bonga na boki na leka ki kuna mais na yemba te nozala ya ye yo lo ngwana bakali ya mta polémique yango mona kima moi ko fana kisinzora amoni na ibitana yemba mystérieux. Non, pour le plaisir de Teams Kabenge, le nom des immeubles, l'avenir des immeubles, Gisèle Zinda, Junior. On va écouter l'artiste pour le plaisir de Teams Kabenge, l'homme des immeubles, l'avenir des immeubles. Merci à vous et à Madame Delaté, à Salé Lusso de la Cœur. On a gamme de beauté de la Cœur, mère Delaté. Et puis merci infiniment maman Emiline Zemba, tous Pépélé Ambetolo, merci à vous. Merci à Marie-Hélène Linongi, maman patronne, il y a MHLM Benyos tout le monde. Il y a Marie-Hélène Linongi, maman Dédé Lucas Nekashman, il y a Madame Mamisa et puis Jean-Paul Welly de London, Teams Kabengele, merci. Et puis merci Zeka Luzeka, prêtre. Nixon Boutique, la grande moisson, opérateur économique, Fou les Luki Souné, chinois noir. Dani Chandou, Azalaga chinois congolais. On va écouter l'artiste pour le plaisir de la nation, Tonton Manapui Manga Pichu, Boss. La chanson signée Djibol Mbala. Yo kamawa oh sanga mawa bébé, oh sanga mawa bébé, oh sanga mawa nangai. Julie yoka mawa nalela yo okalangai Prince Bakali est-ce qu'on passe nalela na ce déception ya mosali cercueil mokolo liwana ye bakundi ya netoko sherobosani no ba bien fait nanga obimisi oyo se amabe Nasu déception ya mosali cercueil mokolo liwana ye bakundi netoko sherobosani no ba bien fait nanga Djibol Mbala bimisi oyo se amabe atanta benadene kwisaki budinga World Trade Center oyanga bambanda bazokweyisanga bolingo na ba innocent sacrifié Naba sécurité sacrifié Bawananga comme contagié Nanona koufité Bana quartier basali prévention Bakomelingana Indala la bakali prête à Dieu Nakene nanga baba souffrance abolingo lekianga Sperta Steve Imono Souci Ede foraka koleka ambisa pirana Awe sela ninzala mami sona ngai eza nini yoka mawa sanga mawa bebe na beleli yo seku falo tindelanga mbila so tindi kobia destination na ngai koma mbeteke pesanga ta toi vivi cimetière apesa na famille atala tomba mowe kasi nzoto te koma leka asi nzoto te
Ole Katalai Amede Mackenzie Oh Nesha Pindi Yo kama oh vocal asuka architecte nama soba sangani résultat tomoninda ko mati chauffeur na receveur bakumba baklia na destination Lionel Kasota Fisto Jekondo inyo fera fo chéri yagato bongisana lovoyo Chiré sabano to réclamer amour ya souci est commis déjà ne porte entrer à mon temananga nga biscuit fragile Patrick Kapiamba Hero Abibe Armel Lengelechi. Merci Toka Tawana. Merci beaucoup. En tout cas, lui, il s'appelle Arnaqué Arnakoula, comme je l'ai dit tantôt, dans les sommaires, dans le début de cette émission, qu'il sait bien faire la chose et puis il maîtrise la chose parce que c'est un artiste musicien qui sait bien faire la chose, fille des internautes. Lui, il s'appelle Arnaqué Arnakoula. Il a fait plaisir à Motomoye Miwanandezo qui n'a pas polémique. Non, on a trop. Et qui n'a polémique, Motomoye Miso qui est en français, mais c'est les chanteurs. Il s'en déjà. Oh. Joe Lili Attal en chair et annonce Made in London. Merci à vous, papa. Joe Lili Attal en chair et annonce. Notre congolais, français, américain, triple nationalité. Merci à toi, Noël Kamaya, le nécessaire Yamboka. Arnaqué Arnakoula. Directeur artistique Nabiso Mystérieux. Après ça, malgré les années d'émission. Non, il y a un compagnon, Lingaki, Ndoyemel Biso Mawa, au côté de moi qui kala. Tozonga po mouvement tozobeta nazobeta parcours hein nazobeta place na bauta donc ils ont orchestre interprétation théo to yembara papa non mais ça pour MT tout le monde appelle la grande orchestre ça l'interprétation bon interprétation dirais-je c'est-à-dire to ko interpréter mais ça na net quoi ça te ba ngoni kosa o beta te na arnaquer bat baebi ke na bauta page de nuance na leka et pas Phénopson et le roi de la forêt. Voilà, c'est ça. Tous les cas. Tona kota, nutu ya bolingono de sentiments, ya chimie di desi, ani demboe. Paye lisusu ya kozele salite na miswimino, katsalitama pona kokanga, fixoye lengina yo. Malubana yo adorable yembela kangata na litoi nakoya kotanga esala molimo nzotorora ani demboe fongola pote ya chemise na yo na touche ta pelouse ya veranda motema e laisse-moi danser ani dembo j'ai mer d'envie. Fais-moi danser, Betabita, je meurs d'envie. Au premier rang, Namaboko, Mayo, Annie Demboé, Mo, ça vous lever. Aux attraits bon, très fort, d'amour. Amour nayo, plein de folie, d'inventivité. Nzoto nangai, complice à rythme, nzoto nayo, Sokyo Telemi. Merci. Merci beaucoup Arnaqué Arnakoula, chanteur de charme, Motomoyembi. En tout cas, ça fait plaisir énormément. À Blaise, Barclays, Bank, Anakati à Londres, merci à vous. Arnaqué Arnakoula Toyokio, interprété Nzemo Nayo Mawa, et puis Nzemo ya fait rigoler aussi également. Yo, personnellement, Sozo Yemba, tu t'inspires en quoi? Ouais, tant na Yemba, n'inspire na grand parce que moni. On penati na la na la mukaka na sala ndole na rivana za la grand sur le plan musical, sur le plan chant na sala fort. Un jour Arnaqué va compter parmi les grands chanteurs. Ils avaient fort na la sala du jour au jour quoi, voilà. Une petite question de curiosité, tout le monde a 3 grandes productions, Watana Babeta na Showbiz, Kofelo Mida Beti na Village Temba, Falina Rotana. Lecture Nino Rosala a 3 grandes productions. Et ça, bandoule,
eza bandule oyo trois grands concerts wana ezalaki réussite totale tokoboya yango te voilà tomona na ye moko Elmara le professeur Elmara yo so baloba Elmara neti ozodute dans ces émissions aux qui zenga pourquoi on va calme na yoka commentaire au chat Elmara vraiment fallait poupa aigle donc concert na déjà des gars parce que concert ngamo na zalaki batu ba obenga pe na ngana zalaki parce que na enfant de place to vendre na base tout le monde na batu ba obenga pe na base c'est pas fait na so chims ka bengele batu pena ba luka ba billet ba futa ta $500 mais billet zati on comprend et puis na concert ya les grands mopa on a moni mindele na kati wana votu. Voilà ce que tu as là, Chims Kabengele, l'homme des immeubles. Mais on a yandule wana, tu m'as banga isko na yo matabo. Yo moto sala ke mo sungi nangai. O ravia bi na habité quoi pecho, vraiment na habité comme orchestre, vraiment na habité ko kota pe voilà quoi. Au moins il y a on a kimaki. Mindele na mindele, ndula mo pao donc et puis ndula showbiz plein craqué. Ah, ezaki na plein. Ezaki plein mais Vincent étant à côté, tu sentir pendant ma camoufle, et nous les agis bien, mais Vincent n'a pas ça en sous ma camoufle. Tu as vu que Vincent n'a pas ça en ma camoufle. Oh, viens passer ma camoufle. Nous les agis bien. Nous les, what a déjà bétané, nous les villes les arabes. Il a plein déjà. Les arabes plein, bon voilà déjà votre baïbi. Maintenant Vincent a hier les sous et comme il sous ma camoufle. Donc n'habitez pas à contredire. Merci Tommy, vraiment, ce entretien, je suis plaisir à trop. Il y a mon autre moula été. Il faut payer ma monde des hôtels là. La polémique. Ça va. Ok, merci. Monde des hôtels là. Tu es obligé de parce que Jolly est en chair et en os. Mais dit London, hôtel là. Dédé Lucas Cashman et Madame Mamisa, hôtel là. Quelques coucous dans votre hôtel. Na pesi Eddie Kamina, les dinosaures. Eddie Kamina, les dinosaures, héritier Moïse Jobert, l'ami du président, on appelle son beauté, Kalaming était aux Okutana. Na bosanité, Izimu Kasa, Olga Ngolo, na États-Unis, na moni li sous Josmar Levo Savimi, je reste bon de nationalité belge, on est toujours ensemble, Amédée Mackenzie Poutine, Nechapin du plein de grâce, na bosanité, Malik Arafat, la personne mbote na London, sans oublier Venanga Chims Kabengele, l'homme des immeubles, patron, et puis na bosanité Edgar Nascimento, balobi bilambe belé kalamingité, Monique clip peut se retarder que ça lui peut bien pour bilamba ngekoma parce que photo lata makasi na clip Edgar Nascimento na bosanité Venanga Papi Masuta, la personne mbote ya trop Papi Masuta. La personne mbote le boss Ben Dio so mambimbi la personne mbote batutu balinga arnakula the voice moto moyembi makambo bandi mouvement bandi mawakala mingité déjà fin juin et kobima na toute na ba plateforme et tout et puis na YouTube et kobima na chaîne na YouTube donc bientôt Makambo quoi. Merci, bientôt Makambo. Merci à vous, fidèles internautes, pour votre attention particulière. Merci Audrino Kifoa d'Aloine, monde entier les pétroliers et bio. Merci à Pajo Konde, les papas, les sages de Dijon. Et à Pajo Konde, merci à vous. Merci infiniment. Notre Congolais français américain, triple nationalité, Danisha nous chinois congolais. Merci Nixon Boutique, la Grande Maçon, la Bière de Luxe et puis Foule et Luki sous chinois noir. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Merci à toi, Delanso, tonton Manamanga et puis tu bosses Lady Marcus Ngangeli au prochain numéro. Bye bye, merci.